avis du public. Bonsoir à tous les peuples congolais. Bipaignon Sobozali na RFI News. Boyo kanga malam. Ndena lo banabino boye. Nabimi kutu na ndako na ngai o madame ayoka son mote bana bayoka te na vandi na nzela. Et pour l'information nabino naza na Kinshasa. Alina lo balelo clair. Nous avons une difficulté na Rwanda oyati tembe na forum bo vérifier kuna bo benga wilingo ma président nabino o bakotia premier ministre ou bien nani oyo wana bonsoir o wana musuba bakotia soko ministre de la défense o azolo bakata mboka kuna basali gouvernement na bango déjà nazali na information ya nyonso bo meka ko vérifier na Rwanda na lobi boy plan na bango ezali plan na bango eza que bakokata bunagana te goma te biloko moko te batina se c'est pourquoi moi cessé les feux et salé mais oyoki rebelle a komi kotakika moke mais FRDC bazoni na ko attaquer te mais coup de chapeau na wazalendo les véritables wazalendo parce que wazalendo eza déjà infiltré boyo kanga bien eza infiltré mais nepe na opesa message na zai pananga na mbizo zone avenue Gombe numéro 14 nazawana juste na entrée à champ de tir nepe ndako na ngai ezali pele ona ola na ndako na ngai pele obina obima so na yaki Congo na yaki pona Rwanda soko batindi mbongo oyo ba petit peuple o ba bengi bango ba diaspora moi compte wana ezoya oyo kuta ba wazalendo ubeke na kote mususu musala ezosema ya bien pona intérêt ya RDC Congo mbongo wana pozwa ngo na banque ya ba Rwanda il faut ba filer yo okote ozimongo zo ba olandela ba iba mbongo wana ekuti wapi musala nango nini ne raison nazonga ki Congo moi situation yaki na kowanga na te et que peut avec ma preuve à la lettre tout ezongi ekuti ba kolombongo o pe na oloba déjà mbongo se kati se ekuti ba ndeko baza na kati ya Rwanda na oloba lelo clair na kati ya Rwanda bon masolo ezabo ko péché betami na gouvernement place na Katumbi mutu moko kozwa difficulté na ba campagne bazo salate et plan ya mindele to kanisa ki te bemba ozoyo kanga mbusa nyamusi et puis traître wana o babengi kamere la ezalaki te boko lakisa biso bosolo ke bolingi congolais zokande appel au Kabila bengaka yo kamere na Lubumbashi atielaka yo GP na mesa GP wana ezalaki te aboma yo pourquoi Tshilombo azwaki mpona mandat moko alobaki atia deuxième mandat et puis Kabuya akitaki ti kuna babengi ye po akutana Kabila bo okutana ye ti bakeba sololi na kati ya lisolo na bango lisolo ezalaki ke non soki bongo bakongole bakoyeba je na biso botika kaka campagne eleka na me moto bakosite kombo na ye ke kadima kotanga kombo na ezali Katumbi selon plan au mindele basi basali te et yo kadima ozui 15 millions de dollars américains je dis bien et je répète 15 millions de dollars américains o euti na Grande-Bretagne Allemagne France et pour États-Unis pona ko citer kombo ya Katumbi parce que entrée ya Katumbi de ko faciliter siko balkanisation ndenge ya bien pote ko na kombo na Tshilombo te o babongisi pona Tshilombo na zana montante mona na loba yango ezate bon bino bato ya Tshilombo o bozawa ngana na congolais de père et de mère comme on a détecté secret au nyonso général Chiwewe au sala ironité au yebili kamona be yopo tomboki na okiningo siliki oboyi bemba pe tomboki ma bembusa ya musu kutu ba siliki te ko sai mabongo te oyo Fayulu azosala ezaka distraction parce que Fayulu akozala premier ministre ya Katumbi selon réunion bakendaki ya suka o nyonso azola nga so bo négliger makambo na loba na bino etali bino donc tourner o ba osala ya ba campagne ba okita partout plan ezali ke na suka tu bakotanga nde kombo ya Katumbi a gagner ou pas il faut batanga kombo ya Katumbi
selon l'accord na bango. Nabi ke oh non lo bezali wananga. Et Dieu merci na yaki seulement na déplacer moi china bana basi ba déplacer. Benga na ndako nanga. Andimina kufa victime pour na bimisi secret oyo. Matoi ya kati oyo se balepe ya se molina se mabele ba souffler biso tout. Chilombo, fais gaffe à toi. Tu dis qu'entourage les amis ma bépé zaki gouvernement oyo ya ba warrior eringi ko ba za gouvernement oyo baluke ba calmer IDPS par rapport na 32 ans wa bunda. Donc quand ça ki bozimbo ka popo libérer yango na olela. Liwa ya papa Etienne Tshisekedi fallait à l'envie. Chilombo déclaration no lobaka te kokufa pona Congo ekozama la ba beto masasi pona mboko que on dit ma biloko ngana yo qui sont vrai. Mais naza na certitude parce que j'ai des informations vraies sur et 7 personnes différentes, 3 femmes et 4 hommes. Mais na bibi na Congo te na Congo. Coup de chapeau Jean-Pierre Bemba, coup de chapeau Moussa Nyamous, et coup de chapeau Mozito. Ah, peuple congolais. Et Zamala va voter à ta Mozito. Pour na biloko na yoki matoy na ngai chauffé. Na 7 personnes mi balé bazaya libanda, moko na États-Unis, moko na France. Na kanisa ba okosa. Mais na vérifier encore. Le wazali doit sa perte. Pour lobi ulingo maya tout à tolo na ye. Soit ministre ya moko ou bien défense. Il y a distraction. Wazalendo debout. Chilombo na ebi siobo. Yeba yango bien que peuple tout a moni peto o mona bato tout ba sima na yo. Une fois que batangi kombo ya Katumbi Chilombo. Jusqu'au bout. O babengi famille descendant c'était ticket du tout bokosila. Est-ce que bi moto azobo mabatu wana bandeko na yo ba luba kuna eza Katumbi? Est-ce que ye moto aza la base na kinga kati nde baza sima makambo eleka na Kisangani. Peuple oyo bozaka zoba mobela bangi ata baloka bino bokola muka jour nini. Boya babango bisika tu bakoyeba bakokita mais boya conclusion élection ngo na oyebisa bino. Mais so batangi kombo a Chilombo te. To mata to banda coup d'état sur coup d'état pe wazalendo to ko take sikoyo botiki ba Rwanda ba oya ba bisu ba bloquer ba nguna to take ti capital Katumbi akozwa mboko te na plan oya za nango plan nocturne plan mabe ezolo bela bino te muto aza grec italien moi aza burundaise moi na yake obala moi na James Kabarebe maison civile ekozala ya banani Chilombo olinyo sa biso nini sikoto ndima sikoke ozape na vrai traître na obomba ngo te na lobi clair peuple ayeba ke yeba ngo déjà le gagnant ya élection eza yo to si to yebi okokosa biso sikani bolingi bokosa biso ke o rater place ni ah bon yango kadi maleka kite na kotanga kombo moto a gagner bo pesa na confiance ngo ezaki boko pona 15 milliards o yazui bino bo saka na biso tous les militaires botere ba debout pe élection oyo ba mama ya Congo tout plan na biso ezali boko sisa bibembe ekozala penza carnage na mokolo oyo passation ko salema soki yo Chilombo lekite o sakana bato po bato ba pesi yo confiance nzoka de bobina bino plan tout bo bouger mito ya bato ngale lo bana nga baza dispersé partout bana basoda bakufi combien na este bato combien ba okufa na kanisi yo kotaki kuna po découvrir secret ya bato pe ba moni ba yebi ke zolo ba vérité ba komi ko yina yo ale ondimi nzoka de bosisi ba copie na bino po Katumbi azwa mboka so Katumbi azwa mboka muto alibosa ozala éliminer physiquement yo na ye nyageru bana na yo eza na poto to kuluka bino bana poto bana groupe boyo kanga Katumbi te soit ba pesa mboka na Fayulu soit disant ou be mboka bazo ba pesa nde oyo babengi ye na kombo nani moto ya nouvelle élan Mozito au cas contraire congolais boye ba mboka ezokende au plan eza ya ba candidature vrai babilo kola wazalendo a télévision Katumbi legi ako éliminer tous les wazalendo ako banda ko éliminer bino wazalendo fungola miso botelema debout ozo bunda siko na ba américain ba français na Grande-Bretagne puis Allemagne
wazalendo bofungula miso nalobaki bino bandakala bodéborde bobeta deja Rwanda ekoya bozoyoka te liso likolo aliso nga mpe nana oyo anga mosa omweka nde na oloba na butu oyo bonsoir oyo mobali balukanga alobi bazwa peka bolukanga kaka alobi bozwanga mpo nandima bowa mibali nde mpe na oloba so na sisi place mpe na okende nga na soda ya lelo te ya lobi te oyo nga na bina bino bofungwa matoi boyokanga bino bato bolingi badébat inutile na kopotana entre bino yango mwana mwasi wana génophobie azoleka ayebi na ye conférence babengi na France kuna to wana bato na biso bakozala mpe na conférence wana makambo te koleka na koyebisa bino yango lisu partout na mboka nga na kozala mabe ezali peuple congolais lamuka il n'y a pas l'élection le président c'est Katumbi bosala attention mais tilo mboso bataki kombo na ye passation lata bantibali kolongwa na mutu na oti likolo tina se tokondima tokufa ebele mpo na mboka oyo parce que topesi yo confiance papa no antika yo mpo na biso c'est toi qui es le congolais lokwa yo ozolinga ke obakisa biso pota mibale bemba nde place tolinga toziyaki mobali na yo mbwisa nyamusi mozito bolamuka liso likolo ya liso secret oyo je dis et je répète avec cette personne on a consulté kombo na bango ate parce que eza groupe banda kala boyoka avoa na nga te je suis à Kinshasa mutu okaka nga mpe na longwe de ya Kinshasa nde naza na longwe na nga de ya Kinshasa mais bopalanga na oyo amoniki aluka famille na nga exécuté boluka bango nayeba place ni bokozwa ata moko nga apesi message ekuti bino peuple congolais lamuka peuple congolais lamuka on doit combattre jusqu'au bout États-Unis yango tozoloba na bino chaque fois que bemba bino bokendaki Russie bosolaka na Poutine nini bosoana nani président ya Russie ya nini ya Chine nini te bozo distraire biso o ba drone eza o to ko bunda bona bozo kana makambo na bino ase nzambe oyo alinga Congo abimisi bolubu na bino clair na bino ba oyo boluba tiro balonga boyoki yango eza copie na bino mais makilo etangi na mboka wana oyo ezotanga na Kisangani oyo ezotanga na este ezoganga turo oyo ekosila troisième guerre mondiale boyeba ke ebandi tozelaka le fait bake na irne bo botanga kombo ya moto mosusu bokoyeba pe siko ndenge ni couleur ya congolais ezalaka oyo toyebi so tilombo yango wana na bino peuple congolais tu boolanda on est tous derrière toi alors koyokisa biso sonte toyebi yango déjà ke okoti dia na monde ya molili na bato wana yango Katumbi italien étranger na kati ya mboka akoma tina sommet ya mboka mpe bondima ngo bovandi nye mitali bino mpo bacongolais tu ya mayele baza te Denis Sesanga oza imbécile qui était rebelle criminel ozokota biloko oyebi mpe yango okitaki omoni bato baye liboso na yo si opoli na chemise bozalaki na nani liboso na yo Denis Sesanga zonga na côté ya vérité peuple zonga côté peuple azali nzoka nde yo Fayulu oyebaki vérité tu yango moni obenganaki na groupe wana mpo osala campagne ya stratégie mpo bapesa premier ministre nani Fayulu yo Fayulu yo omoni na kalako bomona service mobutu azaka nango na kala tozola na mutu na poto to enlever ye pe to barrer ye to koboma bino moko yo Fayulu yo yango bendaki nzoto oyiboyi koyebisa congolais ti babomaki sheri pe okendi mpona yo obeni nzoto bosaka na biso étranger azwa mboko bozela oyo ekosalema ata bobominga toza ebele de millions de wazalendo toza ebele Congo ekotikala ya congolais je dis et je vous remercie bozwa yango bopartage yango partout. Thank you.